Ria. Vraiment, débitez-moi. C'était na yo komi kose pelisa pocha mobimba angora braza pe Congo. Très heureux de vous avoir nombreux sur notre site ESP Media avec Ekibumba. Oyo vraiment to sali descente awa na lingwala no loin pena ya ndeko na biso Karine Mokonzi to ego découvrir ndeko na biso artiste na biso Kokodioko. Je suis sûr que boyoka ki ebele bomona ki ebele mais lelo donc cet après-midi, bozo mona epena en live na eta oyo azali binomo bo découvrir en autre kende déjà toza awa toza na papa na biso Chaka Congo ndega to benga artiste à danger ba misusu ba baraté. Pourquoi il est artiste en danger? Voilà, bonjour papa Chaka. Ah bonjour papa. Papa na moni lembi nini? Ah za ko lemba. Bon vraiment yo ko zaki décharger to benga ki biso za monaki ki tu ba ninga déjà ba ninga ya comment ça s'appelle encore Congo la Congo, mon image c'est alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Corodio a bunga de juges. Alors Corodio a bunga de je crois une semaine yango déjà. Non, ça 6 jours na bilanga. Na comment ça bilanga? Na bilanga ba mone mutakala. Bana mikeso bakasaki ndoki. Sandra Bumba non, c'était écœurant ça m'a mingi. Agua Samatone vraiment que bosunga le bamoni Kokodioko ndoki babia ndoke ba même banga kuni omona na bapota ndoke banga bare baza pine batumbaye nde mutu moko moni Kokodioko ti nde bazu Kokodioko bazu bilama baladisi ba na police tant comme la police na njili ba bengi baninga na ye o ba comédien njili ba moni yepe bana bakenda tala mutula musaza bakenda bango donc ba comédien ba na njili ba bengi bango po moni ba baninga bo ela ko dambe ndenge tanga na komi bo ba moni bilili wana na sombe bazaki na tongo to moni ndeni bazo benga yo sur place que ba moni Kokodioko na za bilamba satenga na sombe bilamba wana na sombe biloko lia melimai vraiment que bana poto moni mwasi na ye ali la TV na mwana ye bebaki nga inazaki visionnaire mari Kokodioko abeli ya malade moko en long terme metala butala Kokodioko yona en live que ça passe Pamela Musasa mawa mingi qu'est-ce qui sombe bosa wapi bijiti bita nani mutune Kokodioko yona liboma ya solo liboma o bilamba bomoni wana nga na sombe bilamba wana. S'il vous plaît, papa Chakato, qui est mon malembe, tous en nous vraiment. Eza problème nini na tuna kio na tongo eza malaria cérébrale to akomi liboma to eza nini yo kuti na etani moni bala wo Karine Mokonzi tala na epa na ye parce que nzala oyo bala muna nga wana bala tongo bimaki nde sikoyo ne ba Karine po ya fande ozo benga sa sika sikoyo Dieu merci quand lupango ya mama Karine fandaka papa moko amoni biso akabilinga mbongo moko ya transport moko et servir et na tokende tika na CNPP bana poto mona iba Karine parce que na bato ngala tushaka tanzo mona Karine muzunde bukanisa kandengona mais c'est une fille on a compassion. Voilà papa Chaka tozozonga na yo parce que yo tozana ma solo ebele mais to mekana ko interroger ndeko na biso Karine Mokonzi de tout ce qu'il a fait parce que yemta yambio awa et puis en tout cas, bon appétit. Merci beaucoup. Obeta penana na tiluba nyonso. Oh, ngana na mungala mswahili. Obalu baba ndiko na biso. Ndega to moneli yango na ba ndakala. Tenga zemi. Chakamade sunanda kala. Obi za pona ni? Na fufu zemi. Ah d'accord. Moko na pipi ba tout à tête. Pipi a mbesi. Oh ça ya loba ya. Masha ko suko maboko te. Voilà, chers internautes, comprenez que nous sommes dans l'ensemble Awa, tout ça, Maman Karine Mokonzi nde ya Mbibiso Awa, quand même peut permettre, voilà, et permettre Yakoko, Azomwa Tan Yaropema, et puis Papa Nabiso, chaque Congo, Moutou Atamboli Mwa Mingi, pour la situation.
Voilà. Chers internautes, vraiment toyebike bokozala ba misusu pe ba comprendre na bango te est-ce que ba yo la sabisonde bazolia ezaki bongo te les programmes ezalaki déjà biso to komi à la veille déjà bango fallait balia donc ndenge zawana na sir bo pe sabisoka bon appétit tozo kata tout. Donc tozaka vraiment na même public moko au monde ram to alinga ans le zolo alinga mai ki la guichet so pe kala baronne na lela yo donc so si théâtre à peine journaliste préféré ni à peine musicien na all ba mikolo kola taka ki bombi la par rapport à hérité wata donc ezaka le roi lelo suenga na beli même non bino ka bien te ba fan na de ba la raté ya koko ade ya mutu asepelisa biso asepelisa biso et so ki penza basungi lelo ki bien on continue ko sepelisa biso mais yo ozo bien te ya po zana zeme puis obeti lisolo babali yo obali rapé po ba sente mais bon mutu ba sente abala aliso ko sente de la xique ba sente yo ya ba yaka to vanda nga yaka to vanda te nga pe babali nga en fait yaki ka belle famille nga bazana kinité ba kina bezo ka ba mona ndako place moi c'est en haut ba on balinga mingi azalaka mo ba elio na zemi na na sachi te mobile nga kina kini déjà oh zemi ba nga ba tuti o même mobile nga chéri centimètre azali kolote nzambe vraiment marambo par rapport ya ndaka ya omo non lia ndaka la omo pipi la mubesu eli zemio eli non pipi ba tout até ba sala na machine te omo atata ba biloko ta ba pipi ka ya mibimba ba tchaka madesu deuxième pour na biloko tchaka madesu ba lia na lo songa ya fufu mais en tout cas na bisi bino que bo pesanga confiance parce que ba to na tangi ba combo na bi de quoi ba capable ba vient na Gauthier mascotte na Londres ba assista ba monsieur belé ba assista biso ti lelo ba Junior Kabananga Okosa maire biter après 43 ans nzamba kanisi sous Congo okeli biso mawa atindela biso Junior Kabananga ba Jirex Kembo makila ba champion ba vient nga Diable Mputu donc nazotanga ba komba ba toyo kabitanga tanga mais chinois omwendi no ba bwene bi papa chaka mta munoko à part no ko za vient nga quartier vient nga na ndenga boulot collègue na ngapena mambo ebelo moninga papa chaka to swana mwende to lia betam so fato sisa dia to swana taka yake pa nga sanko benga na kina programme na mususu papa chaka mais webige beau frère azali kolo oh mwana ngai oh non beau frère ebike papa chaka. Voilà, chers internautes, bon on a vraiment ambiance nini oyo et les kaka entre biso donc il y a pas match mais oyo pena tozanango comme actualité ezakaka pasi o tozanango ya papa na biso kokodioko natango pasi. Voilà, Karine Mokonzi abakisi comédienne parce que bolinga biso kande na chemo chenta or pondo moni moi poso propre te er olingi mutu fo linge pe abolingwa solo er alikambo botwana bezo to mona ba mécène bato mitema malamu ba assiste quoi assiste za pe kana mbongo te po mutu msota ke nga mo mbanga 50 € te 50 € na ekyo futa ta chambre ta pendant 2 jours occupe benga po pesi dekete papa chaka ndebo kene kuna ngape na moi oncle na ngaza docteur kuna na solo la tam sous moi traitement 2 jours na part na ngado ezana bandenge belé donc ezaka ka mbongo te muta boulé déjà que o Wester o te atane lamba taka bobi vie kokwa kate bilamba te lamba la tinde za chiffonné ana bana po lelo ninga za bando sepelisa biso muta boinde akwede pour le so akufite omona bambongo ba cercueil ko bima badra famille ko yake nga ya na bango ngandele kibana to aider mutu na bombo parce que so akufi nyonso to sala ata to lati ba noir to chema nzaka milai to boaki ba kabelo en monati en fait na o asali la biso auto ko aider na aza na bombo en attendant nzambe asala mokano na ye parce que maladie to nzoto exact non normal peut-être so comme na niveau o eza ba manque à moyen mais so nga na $10 yo $10 soit toi à 30 essaye de 300 kuna déjà eza déjà ebelé na scène pepe que on peut traitement que lobito moni ya kokwa zongi be azongo exception et ça le sengo que rozana problème anzambe kanisa na $10 na ngale lotala ya koko azongeli pona ngape na chaka mo $10 neti ba journaliste bana ba problème ba mibali balingaka batata nzamba kangoli mwenga na ida ba to trop moite na mbale age nanga
Voilà, vraiment, chers internautes, bogi commentaire, il y a Karine Mokonzi Abinzamba Pamboli Azu Mobile Ajnae, vraiment. Voilà, Amouri Mabassa, je crois que Kokodio est là. Boutique, on a une distraction. Si on a une distraction, on a une Koko, tamponné, tout parce que avant la soirée, il y a un monde qui a un fan de ça et ça na auto benga ina zo la peine na ye suka lali na ndako lelo tamusolo bitu yo sango ba mone na nani na mbinsa o ba mone wapi na nini soki mbaza manteke. Je crois que Pichuso de Lausanne mutema na ibi semble na ibi hein Gigi na end luka biso moyen vraiment que ndenge na yebi sakayo que Royal Kinalele na Lausanne sunga biso na yebi ke nzamba ko salisa biso ka kokodio ko yalisa petit ndene aussi. Merci beaucoup chers internautes, vraiment vous avez compris ah ouais toza vraiment na ambiance oyo ndenge nini bazo Papa Chaka ezani oh te tala ah bon voilà zela tala bateau balingi Papa Chaka ozande kwa modero te modero te ya likambo ya nini ya bana tongo na liete papa Karine omona makambo fufuna dollar na maboko te mo Papa Chaka te microbe. Voilà chers internautes bozomona fufu dollarisé hein pas ya Papa Chaka donc azo 500 na kati wana vraiment malgré tout ça ndenge wana eza ambiance ndenge to zalaki ensemble awa mais actualité na biso eza toujours dominé na papa na biso Kokodioko oyo vraiment azana état moko ya bien te maman Mabele place ozali hein oza kuna na Belgique na Liège maman Bomengo Lipati Sengo bandeko nyonso tout le vieux Jean Molayi vraiment en tout cas bo meka kota la paix ka ya ndeko na bino ne fils kata na appel parce que aide des ala kaka financièrement te ego zape Jani apo Ans Luzolo bandeko nyonso tout. Voilà, Hans Babetel biso lisolo ozoya déjà kin na sirti ozoya mais kapé otia moi voter pe budget moke pona ya koko et ça la bien ataso sali moi visite moko biso pe tozawana et osala bien Hans Luzolo donc to be to ebisio déjà you are welcome from Kinshasa ndenge kaka ezalaka vraiment na ebité ya koko mais maman Karine na mo ya koko arozwa moi repas pour comme solide. Courage, courage. Voilà, chers internautes, tous en amont mo ya roloba. Mboka mobimba oyo esepelaka. Tosepesisaka bango makasi. Suisi ezali. Balingi kaka mboka oyo elingi kaka. Nganga kufika kaka lelelo kana kati moto wana baba liko kotize ngana pesi boy ngana pesi boy ngana pesi boy tango zabo bazo kipe makambo lobi très profond mboka momba bazozela ka soki akufi ekomi kokotize onga na pesi omoni ki yaka message na ebisa ki avant o a mutaliboma ezaki ya mutaliboma te ezaka mutu e bouger ezui problème eza moi ba retard à makambo o mote ki ezako non facile er yango. Vraiment chers internautes non musuni nzambe Papa Chaka bo pianga pia fufu wana. Vraiment total voilà chers internautes vraiment ils a passé ah sukola mabo akina pomte musunyano liema baksa liquide ya koko fofa yo olia ya koko aliaga koko liana nzambe na ngati ko sanga boyeko yo moko milesa. Voilà, chers internautes, vraiment, ils a passé parce que voilà, binomo bozomona, quand même.
Tobetara lisolo ya artiste en danger na bandenge moko boye, mais en tout cas je suis sûr que bozomona nini oyo artiste en danger à salaka vraiment ceux qui ezalaki peut-être basa l'appel na ba musicien to basa l'appel na ba comédien ba. Voilà donc ndenge kaka mama Karine azaki oloba Karine Mokonzi abeti lisolo ya lelo to mona inane ya Papa Wemba Nani artiste en danger. La papa azoki na mutu akoya ki Babeta kiye. voilà Ota wana eze belé. Le babamba mabanga ne andoki andoki mabanga mutakala ko mutakala ndesikoyo tango makizo pine nde mutu moko na bomoni moko kodio koti cha Kongo alobaki ke kodio ka bungi nde ba kende na lubongo za mbongo pas simple so kitana mbongo ye apeti zo kende zo zonga Adami Balé bakoma ngoza kebele kutisilinga yako kozela kwanje non, ça n'a pas c'est parce que pourquoi parmi va se penser à et surtout que à ça mon corps il y a bateau ça la police l'émotion nene ya musique donc pour nous on t'a déjà que les réalisateurs on a balala te ba monde on va manza kamile ba moninga na ongenga na plateau mais na ba héros d'along oh ba ça la ke pour oui, papa Chaka Zaï ko expliquer eloko moko alobi ba betiye tant mutu moko amoni tant amoni baza pine ba tumbaye nde bazu bilamba la police azuye ba fanse na police même avant de la police bon moi mokele zalaki na ngona tikeli bango ba artiste congolais tisiko bazo rêver likambo ya mito de santé pour les artistes mo ngamo yango Boinga juna ozala na okaki lo moko papa Chaka olobi awa olobi na mwana na ye ya mobali pa beli liboma c'est vrai oui na mwana mobali abeli liboma lo tango to zongo ndene est-ce que za makam ça c'est comme ça lo baka voilà et lo que ça ko kodio ko zododo banini mais ba imozino makambo te ngai makambo belé ndata mba prophète Konde à moi makambo belé pas ko kodio ko il faut qu'il y ait ba prière il faut des prières mais ils ont négligé la prière tala sika to zali vraiment que et puis que non Sandra Bumba les qui l'engagent vraiment la kokodio kutala malgré bolo baka boy tala tant to utinji na la princesse vraiment que monique voilà que ça esengo ko zalaka boye maintenant je l'appelle ça azo rappeler ngai que ngana souci na ngai voilà que la scène PP pour tu ba ki kokodio va faire la scène PP parce que c'est un danger ndenga za boye tanzo zonzo ndaku talamu ana nzala kokodio olaka sute Naliakala mawa. Voilà, chers internautes, vraiment tomoni oyo tokokai ko yeb sabino ya yeb sabino to ya olak sabino to laki sibino bomoni comment est-ce que Karine Mokonzi yambi bango awa pe meki ko pesa oyo ya zalaki nango pour permettre bango moi ba course basali ezala bien vraiment tokomi na suka ya émission ezalaki ya bino orgueilleux serviteur na bino Ekibumba voilà na diaspora bati ko di serbino. C'est le moment de sauver Kokodioko. Bate belé ba pesa image nanga mabe. Pas Chaka Congo. Soki neti mutu alinga assister na makambu oyo. Amona nani? Abengi ngai. Artiste en danger. Abengi ngai ngam. Pesa numéro 0081 657 0958. 0081 657 0958 ou 0243 992 30 43 40. Combo au na western bo banga ile comme côté langu masima Edmond langu L comme large A comme
Anna, N comme Nana, G comme non, Langu. Langu. Comme Langu Massima. Langu Massima Edmond. Langu Massima Edmond. Merci beaucoup. Bosunga biso bokene des sections, vous êtes des sections. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Binomo Bolandi, message ya artiste en danger, puis message ya Yemogo ya Koko, Autiko Eb Sabino Awa. Alobeli bino vraiment, Bazozela, Ye Akufa, les lopo, ba cotisation, Salema Marambwe, Bele et Salema. Voilà, Tokomi Nasuka émission Nabiso, Tope Saka Bambo Tendenge Zalara. Merci na maman Geneviève, et puis merci na papa Edo, vraiment, merci Nabino, Sambino de Masolo, Ezate Edo Amani Production. Tope Sio Bambote, papa Nabiso, maman Nabiso. Brigitte, maman GT, vraiment maman Nabiso BT na kati Allemagne topesio bambote JF na kati ya US topesio bambote topesa Nancy Mbenga mbote te poto zwa 0 vraiment Nancy Mbenga bambote na we yangwana talibo botalima topesio bambote topesi mbote na bino nyonso tu bandeko nyonso tu oyo basala théâtre ba musicien ba artiste tout boza na poto vraiment message ya Koko eza capté bolanda yango monsieur Molai Jean Molai topesio bambote mama mabele bambote na yo en tout cas boyebi Kokodio ko mutu na bino bozala na de tous les temps de tous les jours li parti hein vraiment Bomeng mama Bomengo et puis ndeko na biso Bolingo voilà. En fait, maman Bolingote, mais on a biso SNO plutôt. Voilà, topesio bambote. Vraiment, to comme na souka émission na biso. Clara de Bruxelles, bambote na yangwana. Et puis tolobi ensemble ndeka toloba na souka émission na biso. Glory be to God. Ria, vraiment, débitez-moi. Yeah. Site na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo